Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Bon, et l'Eurobat Bazaki n'a besoin de ba yango yo, lelo toye na ona ni la NG officielle. Déjà nalandi apuchu mama toka akomi kosala analyse moko ya débordement. Mais to occupé na biso eto yebi na ba famille nyonso izalaka webi ke tata mwasi na zali loba. Tata mwasi na zalaka ya zane le roi moi mutu na ebeba ata zoloba makambo ntuka toki pareil souste. Mais lokola na famille kaka ezala pe na bato mosusu bazala pe mayele ekoka te bango so tata mwasi na toyebi ke azala deja liboma alobi bango bandimaka kaka so na place ya kondima wana so totika bango bongo te po faut éclaircir faut éclaircir bango mwa mind mwa mutu toloba quand même. Alors naza na mwa bainformation na nga mpo nayebisaki bino ngam nayaki na émission ya dakosta mutali boso na internet à partir ya makambo o Loriane mwasi ya dakosta bandeye kosala na compte na ye ya TikTok. Alors na promete bino na baki nakie kosala banquete na ozonga na koya na bainformation mosusu wana ezalaki kaka wana ezalaki constat oyo nde la NG officielle asalaki nde na ye na se na nga émission na nga elamusi mpe mwa bato batindili bato mosusu mpe basalisali balukiluki balobi nga lobi ok nga na okontinue na nga banquete na nga namoniki naza na mwa bainformation na nga mwa ndambo nde na ye koavertir kopesa sango bato ebele baokomela nga inbox na nga ntango nasalaki émission mosusu wana ya dakosta baye kofinga nga na inbox na nga mais moto yango mpo azwaki réponse na ye parce que ngai nde naza boye nde la NG officielle nasali plus de 8 ans de mariage plus de 8 ans donc naolanda 9 ans de mariage na une expérience mpenza ya libala mpenza na une expérience parce que 8 dakosta koki te dakosta koki ata 2 ans te akoki te mpo bakabwana avant 2022 2024 tobeta lisolo ya kokabwana donc bakabwani avant donc bakoki te donc quand une personne te dit déjà que naolanda 9 ans de mariage c'est-à-dire que j'ai une expérience je peux parler parmi bato bakobeta lisolo ya libala nakobeta lisolo ya libala parce que je suis maman des enfants je gère un homme mobala mobimba na bana donc je sais je peux parler. Alors premièrement pour commencer moto apesi nga bainformation oyo moto amosika te nazwi côté ya Loriane côté ya Loriane azali un proche bon c'est une dame une proche de la famille côté ya badakosta aza mpenza membre ya famille nde tolobaka kaka tozala na batata mwasi tozala na bamama leki monika nde bamasolo etambola na famille ngai nde mpe nazala na Afrique du Sud natika famille na Congo ti makambo nyonso elekana na Congo nayebi nayebi mpona bafamille tozala na bato nyonso bazala basongisongi mosusu kuta azalaka atambolaka aye aleki na ndako aye aleki boye aye aleki awa aye aleki awa aye aleki azoleka azokongola bainformation azokongola bainformation ntango akuta na kote moko boye abeti. Alors na famille mpe nde tozala wana bato nyonso mpe bazala mpe pour biso te biso mpe bazalaka pour biso biso mpe bazalaka pour biso te du genre ke ayini yo te mais tout ce que tu fais c'est pas bon akoloba ngo na ndenge moko teki aboma yo te akoloba ngo na ndenge ki parce que ezosala epasi des fois aloba ngo nde nalobaki kaka kote ya malolo nazwi yango na proche une dame proche vraiment c'est pas quelqu'un de la famille parce que famille ya Loriane baza un peu moins discrète mais non mais quand même kobetango de l'autre côté tomoni mama toka aye lokwa aye sujet miso ezala te
ye sujet mosusu ezalaka te ezalaka kaka sila nakobeta mpe mwa sete kote wana mpe nakoloba mnela ye njo officiel alobaka ne kaka nakoloba nanga kaka mpona bato mosusu bazalaka tellement mayele mingi te bakokasaka lokwa ya solo mais nayebi te moko mpe balobaka kokende mpe classe eza important koloba français eza mayele te okende classe eza important mais au-delà de tout faut tosenga nzambe sagesse omoni sagesse eleki sagesse eza au-delà ya intelligence ozwa yango na classe mais sagesse nzambe nde apesaka quand tu n'es pas sage même si tu es intelligent tu risques de sortir au ridicule na miso ya bato parce que oza na sagesse te voilà. Coucou à tous les Nella Chou, les Nella Cœur, les Nella Love et bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. C'est-à-dire que tu es nouveau sur ma chaîne, n'hésite pas de t'abonner. Clique la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez, partagez-moi cette vidéo au maximum. Déjà, beaucoup de personnes sont en train de tâtonner. Liba les a te. Liba les a, ils ont pas problème. Liba les a, bah bon ça, maman. Ngai proche ya Lauriane, non bana na proche ya Lauriane. Non bana na proche ya Lauriane. Proche ya Lauriane. Oya pesinga ba information. O nga na soli na e proche ya Lauriane alobi liba laisser kufa. Liba laisser kufa depuis 2023. Baba ki na 2022. Liba da na 2023 ezalaki suste. Mais ko fanda na ye mwasi nde ba ofanda mobali. Pendant temps wana, na 2023, il s'est passé beaucoup de choses. Premièrement, Nella Chou, mutabomi libala, mutaboyi libala, eza Lauriane. Lauriane de alobi ngana da Costa abu pia. Eza teke da Costa mutabengani Lauriane te. Et puis Moutanga Abi, Dacosta souffre. Il souffre de cette séparation. Parce que Dacosta, na moi na abale la qui est bibale la te. Mais ce qui est sûr, Lauriane avait beaucoup musé. Na libala wana pe en termes ya mbongo. Na obete no makam oba betelinga. Donc si c'est vrai, na telemi wana mais si c'est vrai, parce qu'il faut véritablement bimara pour tout le monde le voit ici là, bah des mots de destruction, on n'a pas détruire, voilà. Lauriane déjà avait beaucoup musé, Lauriane et sa famille, bon on va mettre comme ça. Lauriane et sa famille avaient beaucoup musé pour mariage les cas na ba standing wana, oui les cas na ki wana, parce que ba monnaie qui moi na ba on pendant Lauriane. Baoumeli. Baoumeli, basaki plus de 9 ans, hein? Plus de 9 ans de chérie. Donc Baoumeli penza. Baoumeli. Na tuni na ndenge bafanda kana. Bazemi pe msupe kolongola bi maman. Na oyeba ndenge na fanda na bango te mais ba 9 ans vraiment wana. Est-ce que bayeba ni banzoto te? Soki balongola ta moko te seki Dacosta bota te to Lauriane bota te. Tout ce qui va se faire là, préservatif. Pour battre 9 ans. Hey, maman, 9 ans. 9 ans, benda bo. Bobima, quand des monde a comment nango, battu abani te, babito fanda non da kumoko andi pe robota. 9 ans. Soit ma matrice a bien déjà fait non bali pendant 2 mois aux voisins, tout ma matrice mon mot tout bien parce que moi le bosso beaucoup l'examen, moi mi balé tant au réglé, tout ça la violation on a pour aux apaiser mi pe. Donc déjà, si aux amatrices à bien, dans 2 mois, si vous avez mobile wana, on pose oisemi, si aux amatrices non ya bien, mobile pas appelé basper mais paye à bien. Au tchao pezemi 2 mois d'après tout le monde bâti tout à balika le même mois na balaki a zui pezemi. Donc c'est impossible à ta moukiete mais alors il kambazemi vraiment. Il kambazemi penza a yebité. Alors Lauriane de aboyi Dacosta, Lauriane de abimi libala, abimi donc atikinda kwa Dacosta, Lauriane.
Lauriane nem tabandea kolongola alliance. Et puis alongola ki alliance avant même abimanda kalibala déjà na kati ndako par rapport eleka ki trop. Lauriane alobi famille ya Dacosta balingaka ete. Awa ebimi ke o po ba media efandaki elobi esali boye ekie ezongi etourne ebaluki te fi wana yebisinga ke famille ya Dacosta bande déjà kolinga Lauriane te mais soki Dacosta balaki Lauriane ezalaki po Dacosta lingaka Lauriane et puis Lauriane bande pe kolinga Dacosta bawumelaki pe ya te ke balali balamuki bakutani de moto babani te bawumelaki balobi famille ya Dacosta wana o balobi ngai na rapporter ka o nga na zwi nalobi te ke eza vrai to nini te me nazoloba parce que bazoloba déjà mingi famille ya Dacosta mutu abokola ye soki maratre na ye batata mwasi na ye babi ku soki tata mwasi soki eza na mutu moko abokola Dacosta azalaki soki po soki pe mama ba Dacosta wana pe na oyeba bien te abi soki azalaki en vie mais balingi babala Lauriane te balingi babala Lauriane te donc climat déjà wana déjà ya famille entre famille ya ba Lauriane na ya ba Dacosta ebandaki déjà ezali déjà bien te et Lauriane azalaki genre ba fille oyo azalaka très sensible azalaka bon aza en vie to bango na présent abi Lauriane aza genre ba fille oyo on dirait tant babokola ye babokoli ye na kibébé trop elle aime beaucoup l'amour elle aime là où il y a la paix abaki atizaki route na terre abi Lauriane aza mwa babokoli ye na famille na bango na bolingo ebele donc alinga place oyo kimi ezali place oyo paix ezali place oyo aza à l'aise mais famille ba Dacosta déjà bandeki kolinga Lauriane te et likolo nango côté ya ba Dacosta moni Dacosta aza na poste moko ntango abaya na Lauriane azalaki na poste moko na Bélard alors comme kuna na Bélard soki mutu alingi abala mais c'est Bellevue non Bellevue avait tout fait moni tout fait na sens ya organisation Bellevue Kandi elle avait tout fait elle avait vraiment assisté Dacosta en tout côté à Dacosta en tout cas Bellevue a se constitué qui la famille ya Dacosta parce que côté ba Lauriane dès qu'ils en a libala notre fils et Marie la famille s'était mobilisée en toute unité la famille mais côté ba Dacosta c'est comme si la famille n'était pas incluse dedans c'était beaucoup plus Bellevue qui était là qui avait tout organisé qui avait limité les places qui a donné les invitations. Et la personne qui m'a raconté l'histoire n'a côté à Dacosta à lobby bango bazwa ki pe invitation te à lobby kutu yeah Dacosta qui ko justifier pourquoi est-ce que si là azwa ki invitation te na réseaux sociaux mais nous qui sommes la famille nous les aunties le tata mwasi est-ce que ça peut kota maman ko ça peut kota papa nyos bazalaka ba tata mwasi ba mama leki auntie tout tante tonton ka ndenga tante on a bouillé ba piste ba tata ba tantine na sango ka na français biso ba tantine toyaki lokola ba invité mais ngai amutabete nga sola bi ngai kutu nazwaki ata invitation te ntango natuni tatine mosusu ya mokolo bino ndenge nini bosali makambo ya Dacosta bo inclure biso te tosali boye te bopesi invitation te toza pe surpris tomoni kaka libala ya Dacosta na TV nde mutu asa ndeko ba Dacosta alobi mama ndenge pe biso toza boye toza pe na kanda makasi pourquoi toza na kanda makasi po Lauriane wana tobali ye na mbongo na biso te
eza te ke famille efandaki mwana ye alobi ke choix ya mwasi na ngai yango oyo et que famille efandisi ata tokopesa te ke o topesa te mais toza wana toparticipe na betape ke boye ezongi boye mwa cotisation mwa cadeau mwa boye likambo bongo na libala d'Acosta ekomi te abi pourquoi po belle vue elle avait déjà tout organisé, elle a même limité le place apesi ye bainvitation eza lokola c'était elle qui était devenue sa maman nde bongo esalemaki mais moto yango sikoyo alobi soki kutu mama ya d'Acosta azalaka alingaka alinga te d'Acosta abala Lauriane wana po alobi aza mwana mabe mais lokola d'Acosta si asali choix na ye epuis abali ye moko na Bellevue nde basali makambo na bango libala wana pe ekowumela te. C'est ça les phrases oh po nazo éviter loba tata eza kaka à côté na mélanger bango côté mama côté papa euti nde entre les deux familles wana po ye mwa bapiste parce que eza makambo ya famille ya bato me fo tolo bango makambo ya famille ya bato pourquoi ye na réseaux sociaux parce que baza bapersone publique elobamaka kaka bongo donc nde ye mpe ayoki na ye mpe na ndenge mpe lisolo yango mpe komi mpe na matoi na nga abi ndenge mpe olobi so ye mpe bakabwani seke sûrement mpe esimbi nango te mais kote oyo ya baloriane babi Lauriane nde abomi libala siko abomi libala mpona nini question mosusu yango wana naokende yango malembe mpona bosana te mpo nga aza so moto abete nga lisolo ifo nabeta yango malembe mpona bosana te mpo ntongo na yo kokota na sujet ya atoka mpo ndenge akotisi sila en tout cas nakopesa na nga kaka conseil kaka nakoloba mpe makambo pour l'instant tobeta nao lisolo Lauriane atiki libala po attention oyo abandaki kozwa epa d'Acosta ntango bazalaki no na kisheri c'était plus la même attention nde akomaki kozwa na kati ya ndako. D'Acosta avait beaucoup changé, un comportement très bizarre, les conversations de personnes très compliquées. Lauriane akomaki elle n'était plus heureuse en fait. Au-delà de tout, a commis qu'on soupçonnait mobile na ya azalaki des fois. Et puis ko beta d'Acosta lingi question te que non tu étais où, tu as dormi où, tu étais avec qui, les appels, il voulait pas, il frappait. Eza te o ndenge ntongo nayaki osala émission ndenge na témoignaki mpo na pasteur de la foi ndenge alobe mpo na Lauriane te ke ono ya banda obanga obala d'Acosta mpo d'Acosta azalaki mbala basi ebele te eza nango mpo na basi te nde Lauriane alongwe libala selon information nazwi si c'est vrai to nazo tiaka na omitena parce que zeli so abetelinga na koloba te ke o eza bongo si c'est vrai parce que même Lauriane naza na bacamarade même nga mpe naza na bacamarade na mpe na mutu nanga moko mpe boye eyindi mpe boye nabeti mpe mwa lisolo mpe mwa conseil biso nyonso tozalaka nango mama oyo alobiki azalaka nango te seke aza mpenza alobelaka nde mabanga par exemple donné on a besoin de se défouler un peu. On a tous de personnes. Malheureusement, dans mon kilango, toza toutes de personnes. Tous oyo ko za obet no lisolo boye. Allez pe mutongo par exemple na moi confident et pas ka beti nde bon masolo pe koma ndenge pe muto pa contacter nga po moi ke mission na sa ki liboso ya d'Acosta na chaîne nanga. Voilà. Nazo continuer. Voilà. Ko beta akoko tourner question te. En dehors, il y a soupçon, moi ça a qui nango, message dont ils ont compte en désordre, mobile a découché en désordre, elle n'avait pas le droit de poser une question au risque d'être tabassée.
donc moi na ko baki nanga beaucoup na seki na bi c'est que ba film ba rôle peut-être d'accord ça la ça peut-être sa nature azaka bon abi il est na nature en tout cas c'est une personne très colérique et puis orgueilleux bon orgueil on dit na moi si nga kuna mona mbali musu bazaka bomona ke une personne lokola orgueilleux mais omona ke na ndaku na ye na mwasi na ye mo santu mupe sangoli koko mais ya bi même na ndaku bongo do alingi mwasi azwe lokola star donc d'accord star et pas mwasi na ye abandaki ko se comporter lokola star lokola mobali te ke na ndaku te boye na mobali na nga mwasi akozwa pe neti mo ozaka pe mwasi pa tomboki pe alobi pe mobali attend que mwasi elle est dans ses droits non elle n'avait pas ces droits là nde Lauriane amona ke wana ezalaki sous place na ye te nde abimaki na ye c'est elle Lauriane nde abomi libala avant qu'il ne soit trop tard mpona vie na ye mpona bamessage elekaki mingi ya kosoupçonner des fois nayebi que peut-être c'était plus que ça peut-être mwasi mpe abombi na ye mobali mais c'est ça oyo nga nazwi sikoyo na nyonso wana nauti kobetela bino lisolo wana oyo ndenge depuis na bandaki na place na komi likambo ya sila na kati wana ezali wapi sila bisalu bekam aigle na lisolo nauti obetela bino oyo na beti oyo lisolo na beti oyo likambo sikoyo ya sila bisalu ekokota wana ndenge nini donc sila n'a rien à voir de près ou de loin na makambo wana azate invitation te likambo ba invitation na tata d'Acosta ki ko justifier na famille na moko kutu famille na ye ya d'Acosta bazwaki invitation te po Belgique alimitaki makambo nyonso ya sila ebimaki bongo flagrante po peut-être ndenge ezalaka kaka Bellevue balobana na sila te et puis ye azala ye mutaso aorganisaki makambo yango eza normal justification ou pas c'est normal parce qu'il y avait ses propres membres de sa famille bazwi te bon de toutes les façons mpe na mariage mpe ezala nango mpo obligation te famille obimbeya bapesaka quand même bamitu moko ekunke mutu akozanga te surtout na coutumier en tout cas ezalaka obligatoire famille ezalaka mais moi religieux ezalaka na mwa balimite mpo talaka baluba sale ezalaka na mwa bacotation ebelebele ezalaka wana mais coutumier ezalaka vraiment que eza famille la famille est à l'honneur mwa liputa mwa nini mais bakutumia mpa mikolo ekoma mpe na basale donc eza kooblige kaka mwa invitation voilà sikoyo likambo ya sila eye kosala nini na kati eye kaka mpona kimotema mabe eye kaka mpona kimotema mabe kaka bata mokili baza na bango kaka mitema mabe boye kofinga sila bozongi susu likambo wana yake kisita mais naza na mwa liste na nga mwa boye nasalaki sila na age na ya komi nango plus de 45 ans na age na komi nango ba 40 wana ezalaka mwa pasi mwasi azwa zemi ekomaka ifo kostimule ata aza marie non ata na bamari mpe bayebi yango ke mama ata abotaka à partir déjà ya 35 ans pourquoi balobaka fo age ya bien eza ya kobota eza partir ya soko bandi komona bapériode na yo ti 35 ans il faut profiter obota ebele obota mpenza mpo à partir ya 35 ans matrice ya mwasi mpo na bamédecin babi etikalaka kaka na 25%, ça dépend mpe ya age ya age nini obandaki komona bapériode na yo mpona okanga zemi do etikalaka 25% kaka ya chance na mwasi aovile mpo azwa zemi posila lelo bafingi ekisita ok naza d'accord ye bato na ye soi disant
réseaux sociaux. Lauriane a été na pression. Réseaux sociaux. Et quand ça la pression à Lauriane, pour akolo baki na Hollanda nanga ngote. Na kota nanga babilo na bino na ba réseaux sociaux. Alors la famille de Dacosta. Po bangonde babalaki. Na bato basepelaki te. Dacosta ngope. Moi si pe babalanaki 2022. Baleki pe 2023. Bon bakaboy na 2023. Mais ata moi li tchorolololo ya zemi pe ceux qui pe Lauriane passe à qui pe na matrice à morte na bi aginete. Pourquoi je fais zemi te pour botter la paix Dacosta ta bimi li bala. Mais atika ata na zema Dacosta qui a memé les pezem. Wana ditali boso. Nanyo Sylvie Seka. Je ne sais pas, on a fait 2 ans de mariage. 2 ans de mariage. Donc, tu connais la bien que Sosa matrice à bien. Sosa de à 3 mois à Libala. Pourquoi on doit peser mon boti? Aboti non tem. On a 2 ans de mariage. A fait qu'il y a une année, on a 2 ans. Asimi pe no mwana te. Bato okuti bazala ba mibali penda baola na mibali. Baola mukana mibali. Ndaku moko. Me bao kanga bazemi te to moni mabumu evimbi te. Bongo aussi la mobali azala na poto. Azipe libala ngona ba quarantaine. Bo s'attendre penda na nini penda na sila. Po bini boya ka ofinga ye ekomba. Vous attendez à quoi? Tout le monde qui Naomi Lufwankenda. Pourquoi non citer Batouana? Pour avant y a finga muto, il faut que na paramètre na yo. Bato ba na ba même problème te. Naomi Lufwankenda. Abalaki je pense na zemi na ye. Naomi Lufwankenda abalaki na zemi na libumu. Amemi zemi na ye. Aboti bébé na ye. Bébé n'est pas botamaki bien. Moi, qui toko. Abotami bien. Lelo, maman, rolobi a beli do. A koufitié. Normalement, n'est pas botaki bon. Matrice, zaka moto. Moi, c'est ce qui a boti. Ata moi, non, ba période n'était. Ngaza médecin, te, mais à cause de sous mon sous-soué. Ata après 2 mois. Moi, nana koufi, ça fait combien d'années déjà? Je pense 1 année et demie. 1 année et demie. Non, mais une fois qu'elle a mis déjà zemi sous. Ah, mais non, zemi. Pourtant, là, non, bah, là, azape moutalakse wa tukabo tarase combattre. Mazui non zemi sous te. Bon, le blanc que ça traumatisme, mais ça, moi, les bisous na Congo, na. So ça so qui n'est il carbon et comme le cause zemi noki pour remplacer choc année si là. Na belle sœur na toza. A koufele moi na 6 mois. Mais après 3 mois 4 mois na koufi asuise moussou. Et ben raté siko yo pour asali 13 ans de mariage. Moi né ya liboso za na 12 na 11 et demi dans na 12 ans. Malgré koufela moi na moussou liboso parce que tant que moi na koufia ou mela ta zuise moussou. Na ebite so Naomi Bombole. Yekuta bali ça fait plus de 3 ans déjà. Na ebite soka baza déjà na mwana na yebite. Wana cité ba jeune fille. Oyo baza na mabala chaque jour. Baza na mibali, bazola na mbali, bazola mkana mbali. Eza te pona se moquer na bango. Eza pour avant ya ko finga mutu. Il faut ta na paramètre. Combien de personnes tu vas léser? Na si la bisalu biso toujours sambela nzamba sala ngolu. Akoti na kazi ya bato ngolu. Est-ce qu'on a kazi ya bato yo? Ba ke matrice ezana nous moto, il faut répondre. Pour moi la ke boko finga mutu ne loko même bilement bo appelle la maîtrise na ngopete. Gesho, na ebite soki gesho. Je pense moi na mona ba ona mwana moya mwasi wana. Mwana moya mwasi bazaka na bango na ebite moi na aja ngo. Je pense ceux qui va botaka na mwasi wana za mono ba botaye avant. Mais tant babalani, tant babalani. Gesho pe na mwasi na epé ba botité.
nanu te nakotia pointe baboti nanu te Serge Mwembu peut-être âge akolobaki nga na belle nga mpona baposa nzoto mpona naza daya na bana nga mikolo na mpe na bakoko bon toko comprendre to épargner ye Pierrot azalaki na mwana ti depuis mwana wana akufa naoki na osango te ke bazwi baboti décor nayokaki si c'est vrai information nazwaki nayokaki mwasi nazalaki na zemi ntango mwana oyo ya Angola akufaki oyo nayokaki babaki mwasi nazalaki na zemi mais eleki déjà combien 1 mois 2 mois babaki zima yango ezalaki monene sûrement efalaki abota to akomi à terme soki information bapesi yango ezalaki solo donc peut-être tokoki koexpecte ndenge bato balobaki mais soki eza information basala plaisir c'est que ata mpe décor décor mpe nano aboti te sikoyo de personnes qui sont autour de Bellevue qui se sont mariées na miso ya Bellevue oyo mpe Bellevue mpe asutena azala wana soki nabosani bato mosusu bokomela nga na bacommentaire misusu nanu baboti te misusu babotaki bana bakufi me bino bokangameli ka asila na ye moko kutu Bellevue nzambe mpe na apesi mpe mwana tokaka bala tokapa bala tontepa me botingameli sila on dirait problème non ntango ofinga mutu mpo défendre mutu ne fotala parametre wana nafingi te natangeli eka baka mpo nalobaki eza na makambo mosusu l'homme peut maîtriser eza na makambo mosusu c'est pas l'homme qui maîtrise c'est Dieu mais quand c'est 1, 2, 3, 4, 5 personnes dans un même entourage tout dans une même famille on va se poser des questions mais pourquoi ça se passe comme ça pourquoi des divorces, de stérilité, bon, on va dire d'infertilité. Pourquoi? Ce sont juste des questions. Moi, je n'ai rien dit. Ce sont justement des questions. On se pose des questions. Donc, avant de faire une émission sur une personne, il faut regarder le paramètre. Oh, biozanango. Ba bombo nga no beta koto. Si batana ba bazon sa ba bombo na koto. Ça va faire quoi na batunanga? Ba yoka ngondenge ni. Po ngande mutu na stimuler eloko. Donc c'est le domaine mosusu ko tango te. Peu importe. Na oyo santu ko tangela bino wana. Na tangela ngo bino bien na cité bino moko sima muninga parce que nga so na yo sa l'émission na nga na zakana nga na ko kima te ko racheter ko ganga pete ko expliquer malembe pour mutu nyonso a comprendre s'il n'a rien à voir. Les réseaux sociaux n'ont rien à voir. Ils ont des problèmes internes. Des personnes concernées. Des salis qui batouana lelo. Bazalate. Mais il faut beaucoup prier aussi parce que n'importe nabiso, makambu tellement ma beza est belé. Ibal baso ba la base pour couvrir ba orientation sexuelle na bango. Ebele bazana na Kishasa ba couple belé ba kabwani pona makambo wana ba couple belé basi msuspé ba supporter na bango kaka po alingi na ka libala na fa na nga kaka na si na fin na nga basi be binga ki na bala et puis non kende sou wapi et supporte bazo supporter donc nzamba sunga kaka s'il n'a rien à voir mais na batu msusu po ba sepelisa mutu moko boye baya kosala ba analyse moko bidon on a ba sepelisa catégorie momo ya batu to pe azana ba contenu te ya kosala na chaîne na ye yanga komi ko créer makambo ko créer ba nini kwa sala mais pour na d'accord ça exemple wana ezana sengote ils ont vraiment essengoté libala ne fallait qu'il fanda parce que ça avait fait l'objet de beaucoup de polémiques sur les réseaux sociaux déjà dans nos formes à moi si beaucoup de personnes pensent que Dacosta il est hyper homme donc Gloria ne lui mérite pas
Et lui-même d'Acosta s'est mis ça dans la peau. Du genre, moi je suis super homme, Lauriane, je t'ai épousé parce que non, ni né au-dessus de l'autre. Maman, papa, tu m'épouses, tu me dois du respect. Ta partie star là ne me concerne pas. J'ai le droit de crier sur toi parce que t'es mon homme. Courage au couple, mais ça fait pas plaisir, ça fait pas bien. Et ça bien été. Ce qui fait grâce, c'était moi, ça peut proche à Bellevue. À part là, qui peut marier ou d'ata 3 mois, pas kabouani. Donc, bah, divorce, mon boy. Diable, azo bouli ça, ma casse. Mais tout ça, mais la caca, fléau et les cas. Coucou à tous les Nella Chou, les Nella Cœur, les 1000 à love, bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. C'est-à-dire que tu es nouveau sur ma chaîne, en tout cas, n'hésite pas de t'abonner, clique la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez et surtout partagez cette vidéo pour vos contrats de promotion et de publicité. Je suis disponible pour tous vos problèmes de chaîne YouTube, en tout cas, je suis disponible. Et pour le programme de coaching également, tu veux te lancer à un projet de YouTube, tu sais pas recommencer, tu veux quelques conseils et tout, je suis également disponible pour vous orienter. Alors, on se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Souvenez-vous, Moutafan Sarah Libala, Isaba couple, na centre na bango, Izanzambe. Bisous. Bye! Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.